Ndeko Naomi akufi lokola mboa likolo ya vie appréciée bandeko na ngai. Histoire oyo nazo betela bino eza histoire oyo esalemi histoire vraie. Ndeko mwasi bomoni na tilibino na miniature kombo na ye Naomi. Ba photo o bomoni na bombi wana eza ba photo moko terrible bokoyiko kokotala ngo 3 ou 2 fois te. Alors o akozana besoin ba photo no komeninga na commentaire otiki numéro na yo WhatsApp na kotindela bino eza pasi bandeko basi eza pasi bandeko na ngai. Mbote na balandi nyonso ya Irsil Botelwa TV kande toloba so eza mbala liboso oye na isika na biso so eza mbala liboso koti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi. S'il vous plaît bandeko to partager histoire oyo pona ko sauver baninga basi. Na kobetela bino lisolo ya ndeko o Naomi. Ndeko oyo kombo na ye Sister Naomi. Azalaka ko vivre na fiancé na ye moko basala déjà 2 ans na fiancé wana. Kande zalaka toyebi biso nyonso na Congo vie ezaka facilité mais malembe bato babundaka pe baganyaka na bango vie. Alors ndeko na biso fiancé na ye abandaki pe ko bunda kande zalaka zo bunda na ye malembe. Malgré abandaki kozanga ya ebele ya kopesa mwasi na ye me ya mukie abandaki kozanga te. Mwa mukie bandaki komona na abandaki kozanga yango te pour que apesa ndeko oyo ndeko na kombo ya Naomi. Alors bana basi kon balinga vie appréciée balingi vie ya kozela te ndeko Naomi ayaki kokuta na bongo na mobali moko autaka Dubai. Garçon moko autaki Dubai na kombo ya Cédric. Ndeko Naomi akutana na garçon wana autaka Dubai. Garçon wana abandi kolinga ye. Mwana mwasi oyo ayebisi mwa mobali wana ke yo zo linganga naza na fiancé nanga to sali na ye déjà 2 ans. To sali na déjà 2 ans aza fiancé na ngai tozo bundana malembe to balana. Bandeko mwana mobali wana bandeko nanga histoire oyo eza pasi. Mwana mobali wana ayeko yebisa ndeko o Naomi ayebisi fiancé na wana zane loko te fiancé na yo wana koke na yo wapi yo mwasi kitoko boye fiancé wana zo bebisa beauté na yo tandengo za olataka ta malonga te oza na suki ya malonga te ngai na lingina bala yo nazo linga opona ba ventile te nazo linga opona bala yo soki na bali yo na kotinda famille na yo mobimba na poto et puis to ko beta na autour na Dubai to keto zongi bandeko lisolo o nazo betela bino eza pasi soki bomoni na parvenir kotia la bino photo ya fille o na miniature eza lisolo o epesi pasi bandeko nanga epesi vraiment pasi bana basi bosala attention il faut vraiment kotalaka balingaka mobali te kapo ye ayebisi yo ba bien ayebisi yo kakosala yo boye ayebisi yo kakotinda famille ona poto ayebisi yo kokokende Dubai mwana mwasi o ayokaki Dubai eke zongi amipesaki corps et âme directement kaka boye anzimi proposition ya Cédric ake koyebisa fiancé na ye ayebisi mobali o azaki bongo fiancé na ye o basali 2 ans o bayebani bizaleli o bayebani bien ake koyebisa ye directement ke bango mibale esili bandeko mwa mobali wana zaki choqué Naomi biso mibale esila kaka boye na ndenge ni to swani te to bunzi te eloko moko te ayebisi ke pona lelo nga na yo relation esili sala vie na yo nga pe na sala vie na ngai bandeko mwana mwasi o aparvenir ko boya fiancé o afiansaki ye o abandaki kozela abundana na vie nzamba pambola somba ka bloko malemba ya kobala mwasi na ye mais aboyi ye po ayokaki proposition ya mobali moko bo autaka Dubai ayokaki mobali moko alobaki akolongola ye na pauvreté ayokaki mobali moko alobaki akolongola ye fille ya makolo akomisa ye fille ya voiture bandeko nanga vie appréciée za mabe eloko nini o ekomelaki Naomi obolanda histoire bien
bandeko so zamba liboso koti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi ba j'aime na bino yango toza nango besoin toza vraiment na besoin ya ba j'aime na bino sala bien histoire o eza histoire vraie soki bomoni na zwi photo mona mwasi na tieli bino na miniature eza po eza histoire vraie ba photo wana na barre yango donc moyen ya kobimisela bino ba photo wana botala eza te po eza somo ndeko na biso apoli nzoto bandeko bolanda histoire bien mwana mobali wana tango mwasi aboye aleli alobi mwasi na ye na lingi yo mingi na omi oyebinga na lingaka o nazo bunda bunda po na yo Kongo musala pasi mais nakomi commerçant nazo bunda bunda nyonso nazo teka po na yo na omi ayebisi mobali na ye nga na yo esili aye kondima proposition ya mwana mobali wana oyo autaka Dubai bandeko pasi andimi proposition ya mwana mobali wana oyo autaka Dubai ndeko Naomi akompe kosunga famille na ye akompe kosunga ba mama na ye akompe kosunga ba papa na ye akomaki vraiment kosunga comme ba fille balinga prestige ba fille alelo balingi kaka ake na TikTok atie photo plante milai atie photo lipapa malonga atie video wana batu bazo aimer wana zo mona ye na ye vie appréciée Isaka na suka te bandeko vie appréciée et koboma yo je mukie zela vino malembe zela ya nzambe bandeko nini ekomelaki mwana mwasi oko kamwa somo na ebisi bino za somo na vie il ne faut jamais kozaka pressé tala nzamba trasa mutu na vie ne tozalo kwa ezalo kwa ba roulage nzamba telemisi mutuka o eleki a telemisi koto a stopper koto a telemisi koto eleki ezalo kwa tomati bis moko me mutu nyonso te azokende destination place bis ezokende boko mata bis boke zandu mutu so akita na 17e mutu so akita na 18e mutu so kitene na 16e miri mutu nyonso te aokende zandu mso mona mutu so azokita batu musu bazokota ti bise kokoma na zandu bandeko histoire mwasi eleli singa epesinga pasi na leli ndeko oyo akomaki kovana nani na mwa mobali wana akokima kutepa na bango boyebika na ba famille ezaka nango pe soki ke mwana zoyela bino tamo eloko atala line na ndaku te ba parents na ebite bozaka ndenge nini mwana bino zana no jeune fille mwana zoya soka yeka na mbongo lola yeli bino mwa 100 loba yeli bino mwa 100 lobi kuna tala line na ndaku te boyebika ke ala na ndaku te po akoya na ye na mbongo vie lelo boete vie akalizaka ba mama kala bazaka bien mais tala kilelo ebebisi makambo lelo basi ebele ba kufa likola iPhone lelo basi ebele ba kufa likola ta periki ya milai likolo TikTok emona ye bata réseau pe ba yo sela biso sur TikTok ebebisi makambo likola muta a se faire voir na TikTok bana basi bazo kufa mwana mwasi akomaki kovanda na Cédric aprometaka ye Dubai te ye wo apromete ye Dubai ye pa monika Dubai ezaleke ye zongi ba master na ye bakomona ye akendaki Dubai a mati na avion asali video tika anzima akomi kosunga libota na ye mwa ba 5 ekomo ba 50 ekomo ya ba 100 ekomo ya ndeko na biso akomi kosomba ba perike akabelo ya milaya lobi awa nde libala yango Cédric wana proposa kaete aye ko proposer ya sali demande à mariage fiancé na ye kuna pa bandaki ko nyokwa manavi abandaki ko nyokwa manavi nzamba pamboli ekanda zakine mutu atanga kande baloba soki mutu atangi ata molili ndenge nini suka moye kokoka pole kobeta na vi na ye mwana mobali wana fiancé na ye aye kozwa musala na Vodacom bandeko bazana kini bayebi compagnie Vodacom efutaka très bien ndeko wana zui musala na Vodacom
ndeko oyo Naomi akomi pe ko continuer kaka na Cédric fiancé na ye wana. Cédric wana ye asali demande en mariage. Cédric a proposé Naomi oyo libala bandeko. Mwana mwasi alobi na zwi mobali oyo ako soutenir nga, na zwi mobali oyo ako kokisa ba posa motema na nga, na zwi penza papa bana kande bayembaka oh papa za te. Ndeko Naomi akompe ko bimisa mobali na ye na TikTok. Akompe ko lakisa pe papa ngo na TikTok. Azo lakisa Cédric ngo mobali na nga yeyo mobali na nga yeyo mutasali ponga na zale mutalati singa kabelo mutasali pona akomi siko ko bwakela garçon wana fiancé na ye ya kalaba jeton. Azo bwakela ka fiancé na ye ya kalaba jeton bazo vanda na mopena mobali. Bande ko mobali ayebisi ke nazo kende Dubai soki na ye na koya ko zwa yo to kende Dubai biso mibali mais pour le moment nga nazo kende Dubai nga moko. Mais avant na kende il faut to vanda na yo na flat 3 jours. Bande ko histoire vraie histoire o eza somo. Eza somo bande ko nanga. Naomi oyo ayebisi pepa na bango ke mobali nanga azo voyager après aya to sa makamba libala, mais avant voyager il faut na kende kuna na flat tola la panda 3 jours poto za na ye to sa makambu nyosa libala famille pe ba yo kaka libala te lelo ba famille le koma soki mwana muninga bali mama komi ko gengela mwana ye omonye entela bali yo po salobala ba mama bolembaka bana bino te. Libala nzambe nde apesaka. Soki ngonga ya mwana oyo ekoki. Soki pe ngonga ya mwana oyo ekoki te. Oza na autre ma ya osala te. Okoki jamais ko pousser ka mwana na yake kokota libala moko boye po baninga na ye babalaki. Okoki jamais ko pousser mwana na yo akende kokota libala moko ya bibala bala. Po baninga na ye babalaki po monaki muninga mwana yo moko boye bayeki kotikele biloka libala yo poko mika kolobaka na mwana o salobala baninga babali yo umeli na ndaku nanga bandeko mwana mwasi o ake kovanda na Dubai na hotel kwa na mobali na ye anatanda azela mobali na kende Dubai 3 jours ekokaka te ekoki. Mobala zwi mbongo ebele apesi mwa mwasi alobi zwa mbongo oyo ke nango vanda na kuna ndaku bomba ngo pongande nazo kende Dubai tangu nazo ya mbala moto sa makamba libala alors zwa $7000 oyo kende nango bomba ngo bien ebunga te. Mwasi pa mona koma akoma muta haut niveau akoma mutu moko ya ba niveau likolo mobala zo pesa eba $7000 o azaki na mobali mwa bando pesa eba 10 ba 20 azu $7000 wana bokebi nyonso chéri tokutani après Dubai mobile azu téléphone na iPhone apesi ye ayebisi téléphone o yango tikala nango vanda bien zelanga na osala kaka 4 jours ya pamba na Dubai na zozonga après soki na zongi nde tokosala makamba libala tokoluka basali tokosalisa ba invitation bandeko tala lelo libala esiki ezomema ba sœur na biso. Tala lelo libale sike zo mema bandeko na biso ba Congolais. Ba Congolais bakomika po muninga balaki ye pa bala. Congolais akomika batu ba mona ye pa lataka alliance na loboko. Bandeko via précisa mabe. Libale za nango suka ya bomo ite bandeko na ngai. Bawo bawela ko bala liboso pe lelo ba divorça. Liba les a fin du monde te liba les a ka paradiso te. Ce qui ngonga no ebeti obala obali. Tango zui proposition moko boy tuna volonté ya Nzambe. Il faut toujours que tuna ka volonté ya Nzambe. Bandeko ebele ba onyo koma na mabala po ba tuna ka volonté ya Nzambe te bandeko nanga. Mwana mwasi o azu moto azongi epana bango na $7000. Apesi mama na bango lobi mama mbongo o eza mbongo nanga ya libala na ye nango alors bombela ngango mobali nanga ke Dubai soki aye tuzosa makamba libala akeika pour 3 jours 4 jours azozonga na ye dans 4 jours soka zongi tuzosa makambu nyonso ya libala ndeko oyo apesi mama na ye mbongo mama na ye pazwaka mbongo te ewo azwi mbongo abombi bandeko
premier jour ndeko azalaki bi azobenga mobile téléphone ezoleka te. Alobi mosusu kaka peut-être eza ba problème réseau to mobile nanga place ke aza na moyen kosola nanga te mosusu ba problème ka ya réseau. Bandeko deuxième jour mobile téléphone ezoleka te. Oh nzambe. Ndeko troisième jour abengi mobile numéro ezoleka te. Après quatrième jour mobile ayebisaki akozonga. Bandeko nanga ndeko akomi kobela, nzoto na ye komi kobimisa bankusu. Ndeko akomi kopola na se ya basi. Bakomi koyoka ye solo pana bango mazo tambola normal. Ndenge ninga nazo tambola, nakomi kopola, nakomi bimisa bakusu, nakomi lumba solo, baye komema ndeko na biso na hôpital. Hôpital soigné balobi azana infection moko te. Tozo comprendre te bakusu ezo bimaye ezo uta wapi. Bandeko nanga eza somo vie appréciée za mabe. Ndeko na biso Naomi akomaki kopola ya kotambola. Azo tambola. Ndeko esika azotia makolo mutu akozala te bato nyonso bakoma kokima. Ndeko alumbi solo. Soki abengi mobile numéro mobile elekaka toujours te. Ndenge ni mwa mobile apesi nga mbongo ebele boye pona libala na biso, mais soki nazo benga ye numéro na ye elekaka te, nzoto na ye komi kopola. Ba photo bomo na tieli bino na zipi wana eza ba photo moko donc ya pasi bandeko. Ndeko mwasi makolo komi kovimba, mipende komi kovimba, moya tambula eza lisusu te, nzoto na ye kibo mwasi ekomi kovimba, ekomi kobimisa penza ba tunga wana pene komi kobima penza donc ya mibimba ya minene. Mendeko na biso azoloba apetia koli ezaka ndeko te. Ndeko numéro mobile abengaka elekaka te. Eloko ni ndeko na biso ayeki kosala, aye kobenga mobali babandaki kobima na ye kala fiancé na ye ya liboso wana. Aye kobenga ye soko tikinga awa mawa plein, yaka awa ya kusunga ngai, tala eloko ekomelinga boye. Mwa mobali wana pe na motema na ye ya malamu. Ayati na ndaku kotala Naomi wana. Bandeko mwana mobali wana amona etandenge ndeko wana komaki na etamoko mabe. Mwana mobali wana aleli. Aye koluka basala nzambe bakende komona Naomi wana. Nde basala nzambe bake komona ndeko Naomi bandeko na ngai. Basala nzambe bake komona ndeko Naomi basambeli po na ye bayebisi eke ozalaki na mutu moko ya mabe. Okutanaki na mutu moko ya mabe. Esi a sacrifié bomoi na yo. Likola mbongo. Likola vie appréciée. Malgré babondelaki po na ndeko. Mais ndeko Naomi ayaki kozongisa molimo na ye pankolo. Bandeko basi. Bandeko basi vie appréciée. Eza na tina moko te. Bandeko nanga vie appréciée eza na tina moko te zela ya nzambe. Ndeko wana soka zila ki fiancé na ye. Me fiancé na ye na miyetu akomisi ye madame. Likola kolanda pressé. Likola koyoka voyage à Dubaï. Likola koyoka ba omemo na Dubaï. Na Dubaï yango eloko nini ekweya kakuna nzambe nanga ba dola. Na Dubaï eloko nini ekweya kakuna batu bokendaka Dubaï boya na kokomela biso na ba commentaire. Ndeko alandaki vie appréciée, ndeko nanga kufi lokola mbwa. Ndeko mwasi akufi lokola mbwa babisinga donc ebemba ndeko kotala ngo te. Ndeko azo pasuka loko ebembe kufi na mai. Vie appréciée, s'il vous plaît bandeko basi. Sepela na mukie oza nango. Sepela na mukie oza no sepela na fiancé mobali bobandine na pasi luka boko manye na bisengo boko lia mbongo wana na esengo nyonso. Vie appréciée za na litomba moko te. Vie appréciée futa kate bandeko nanga.
Vi apresse futaka te. Obandina mobali no ya na pasi. E komi ngonga nzamba pambola bino diable ye kokote la yo kaka boye. Po anini olingi yo pongela na réseaux sociaux. Olingi batu ba mona yo bolakisaka nini bandeko nanga. Olingi ba camarade ba mona yo. Batu ba mona yo koma fille ya voiture. Olingi komi lakisa. Batu ba mona yo tala lelo via ndeko na biso. E suki na nzela. Ndeko apesi libota na ye pasi. Nzoka mobali wana $7,000 o ya pesa ki ezaki po yango nde ekunda ye. Apesa ki mbongo o ekokunda ye. Sandeko na biso yeba. Sandeko na biso yeba ye moko deja simba ki mbongo o ekokunda ye. Mbongo o ekosaba dépense ya matanga na ye. Eza pasi bandeko nanga. Yo olandi lisolo oyo. Yo ozwi tan ya kolanda lisolo o na bete libino ya ndeko Naomi. Ndeko nanga. So ozana bandeko basi bondi la pona bango. Eza pasi vi apresse futaka te. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso. O bazalaki wana pona koyoka biso. O bazalaki wana pona koyoka histoire o ya Naomi o epesi pasi. Nzamba lola abate la biso. Alongo la biso na mulimo o ya kwa envier. Eza malamu mingi te. Bienvenue chez Ursule Botelwa TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala bien. Quand de tolo babo s'abonner, bo commenter. En tout cas, bo partager émission na biso oyo pour ekome la bandeko nyonso basala attention na ba vie na bango. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso o basala kiwa.